Nkasa oye bombi baninga mosusu na kwanga yango ane sika préférence abato ekozala yango sika préférence abato ekozala mwasi ya moindo wana mwasi ya malamu ya mokili ya baconscient mwasi wana abombaka nzoto nzoto eze sacré nzoto ya mwasi eze sacré n'importe qui akokia mona ngo te eloko mwasi abatelaka na bomoi ne soki eze nzoto na ye te bamama moko ya mayele te oyo balekaka na télévision mpo bazalaka mayele te yango bakoya na birin bafutaka mpe mosusu asalaka soko abayi kolue soko tele awa na bikalbitus awa na quartier 1 po akendaka kokomisa batata ya bato babirin me na mabala oyo ya commission te bato bakutani na zando chauffeur azotungisa motu ya patron oza na voyage oki ke chauffeur aze kosakana na mbeto na yo basapato na yo aze komekango na chambre na yo mokili ya libebi alati bafese wana vrai chéri donc bakabelo biloko wana ya bango ba vrai chéri bashori ya classe soka aze koleka fatika solo ya parfum sakatisaki bino botikali na solo ya parfum ba vrai chéri bango wana tina babus babimisaka kitalatala alandeli lisusu for de te nyovi esalaka nde mosala epai ya ba vrai chéri moto aboyaka kobala mwasi azali na défaut physique ata tata soko mwana na ye mobali ayekolakisa ye goligoso wana aze kitifa ayayayaya non soko aze ntata ya nkanda ntuka bokozwa parasoleil ekobukana na nzoto na bino mibale 20 ans d'observation na 20 ans wana lelo tolongwe na 7,9 millions de morts tokomi soko na 12 millions MONUSCO azalaka wana a protégeaka ba massacreur wana a protégeaka ba groupes armés wana FDL soko ADF nalu MONUSCO mabali komi intérêt moi ça c'est kolanda mobali pa kolesa entaba mobali pa landi moi si pona pompe exécution wana petwa ko yoka bitungula okomona mokonzi moko autorité ya mboka afandi na concert fi moko alati biloko moko ba danseuse balataka wana na yebite azeko balola biloko yango na sima ya mokonzi ya bato père de famille surtout ndenge tokoti na sanza na bango ya bondoki oyo décembre ba vrai chéri bakosala bana mibali boye ozalaka na salaire ete moko jwa demande d'emploi ya kabelo ya mafuta kopakela ya jine sale eze kosala soko $185 yo nano simba yango mobimba boye te mbote na bino banso bandeko bayebo Julie Baku ya kolanda biso na kati ya émission mabe ya mokili solo bomesana kozwa biso moko na kati ya émission oyo kasi lelo to préféraki tozwa invité azala na biso elongo yango bomoni bilongi mibale na plateau oyo kolandela ba revendication na bino ba suggestion esengaki to invité ndeko tozana bango na plateau awa po bameka kolobela biso par rapport ya sujet oyo tokosimba na mokolo mwa lelo invité na biso ezali bongo elongi oyo bosi bomesana na yango mopanzi sango monene pe mobundeli ya baindo ndeko Ndombele Botali mbote ndeko Ndombele mbote ndeko nanga mopanzi sango ndeko ngala nzungu 9 lumière mbote pe na bandeko yonso badwi bongo libaku ya kolanda biso mokolo mwa lelo boni santé na kati ya etumba kimi ezali so vraiment kaniseze ya kopalangana bandeko ya Beni uta mwa ntango baze ko souffrir baze ko koba pe lisusu ko massacrer bango donc ate sika toze ko lia ate sika toze ko tambola eteni moko ya nzoto ze ya kozoka tokoki penza te tozala na bopikili ki bo elongo bani matondo mingi ndeko Ndombele likambo bolobi ya bandeko ya Beni eza kopesa pasi makasi na mitema ya bato likambo oyo ezali clair cause juste malgré yango te mama likambo na biso ya lelo kasi toyiba te mwa minute mibale na esika wana ndenge nini bandeko oyo ya biso baza kokufa butu moi pe bango moko baprendre conscience bakangi ndoki babeleli olie biso batandinga tobima to ya kotia maboko tosasa ndoki wana me tozokokokesa sandoki wana te bitumba na Beni metomoni ba album ebimi awa dendisa mwa liloba moko
mokili ya chacun pour soi, Dieu pour tous. Bisika oyo bato bakei kokota na biyambi wana soko binzambi na bango nde longoli bato sans ya humanisme, sans ya kibomoto. Biso ba africain tozalaki tango edui moto moko na tango wana tozali komona lopango moko adui nkufa moto akufi bakotambola bakotuna te boze na misolo to te bazala na misolo bazala na yango te soko ndeko ya balabala kufeli moto yoso azali na fufu moto yoso azali na masango azali na mafuta mbila misolo bino yoso bokoya kotika na libota wana po bazali ya kofanda bakoteka lisu te bakoluka lisu te boni sika wa ba millions de Congolais bakufaka awa na bango ba dirigeant chaque samedi chaque week-end bazalaka na ba concert balbum ezeko bima action bière na terrasse yonso okoleka 2+1 2+1 ezeko koba tala etando lelo ndire toze ndire na fête soko ya nini mindule na mindule mikongo ya basi be mikongo ya basi bibelu moto azeko lobate makambo ya ntina pe ya pasi oyo ezeko lekela bandeko na biso ya Beni babeleli elobi bino bakangi ndoki tokenda to sasa distraction chacun pour soi bato ya Beni okaka tende balobaka etumba ya Beni guerre wana ya Beni yango ndire na Vietnam Beni yango ndire na Inde nzoka nde mboka ya République démocratique ya Congo minere ya Beni bomengo ya Beni yango ekosungaka pe gouvernement central asala misala mosusu ya kosala kao mais lokola ba pasteur batei bokabwani ya bato ba dirigeant pe bazé bana ya batisimo ya ndoki wana bakangi c'est-à-dire wana bakangi ndoki wana parrain na bango bazé komona ndenga kolobela te landa ba autorité politique na biso balingi kutu te population ti accent na likambo zeko leka na Beni moni soit dégagé soko bo simbi kuna wana bosokisi mitema ya bango po bango bazé komona oye salemi na Beni manipulation sans MONUSCO pouvoir ya président Félix Tshisekedi akokoka kosala 5 ans ya mandat na yete yango balingi ko simba ngote po ya bango MONUSCO demeurer mais to tuni motuna ya moto zongisa malobe pai na bino penza 20 ans d'observation na 20 ans wana lelo to longwe na 7,9 millions de morts to komi soko na 12 millions MONUSCO azalaka wana a protégeaka ba massacrer wana a protégeaka ba groupes armés wana FDLR soko ADF nalu MONUSCO ba frontières est sécurisée bato wana bazalaka ravitailler ndenge nini na ration bazalaka ravitailler ndenge nini na armement soko MONUSCO paré na bango te et c'est passé matondo mingi na kanisi ndeko ndombele basimbi penzana esika yango kasi yango te mama na likamona mukolo ya lelo to kanisi na ba numero oyo koya na sima to kosimba lisusu likambo wana po eza oyo eza kozokisa penza mitema ya bana na bato moto onso azali na conscience likambo ya Beni faut ça la passe lelo mukolo ya lelo te ngito simba na lelo moko na kati ya société na biso phénomène vrai chéri to ka ngona banzembo na ba théâtre na banzela ba bengi mutu vrai chéri déjà na koyoka ka wana vrai chéri azali nani so boko kotel sa biso na koyoka ngondenge lobamaka na kati ya mboka na biso matondo na mboka na biso ya banti valeur na mboka ya inconscient vrai chéri moto na montaze ko définir ngo na ba axe ezana bato mosu balingaka ba char de combat ba grand car soka moni moto azesima monene ngunduka vrai chéri ezana bato mosusu balingaka basi balataka na extravagance soko alati jine bilamba ya moto aliboma ngala lobaka soko babotolaka ngo bato maboma mipende yoso komonana wana vrai chéri awa na mboka oyo ya inconscient vrai chéri po ya bamisusu ba chéri ya pembe po ya bamosusu vrai chéri chéri oyo azalaka d'accord buka sikawa lamba sikawa lia sikawa ye wana vrai chéri wana na mokili ya li baby na définition proprement dite ya mboka na biso matondo mingi na kanisi bandeko balandi bokomi déjà ko sepela bisika bozali po bino bolingaka boyoka boye na biso tozali wana pona ko encourager te mais ko dénoncer ba mabe wana
nde yango wana ndenge bauti kolimbola biso vrai chéri wana na ndenge ya mokili ya inconscience azali oyo ya lolenge wana sikoyo na ndenge ya mokili ya conscience soki balobi ba définir vrai chéri to na ebité bino pe bolingi kota mingi soki bokobongola wana lingala nanu et puis botalisa biso akoki kozala mwa ndenge nini yambo tokoba na mituna misusu yambo nano kutu yango vrai chéri yango toko traduire yango te vrai chéri atikali kaka na ba caractéristique wana ya bibelo libanda ya kotika chouve to mane libanda ya kotia ba tatouage na misuni ya tolo na kotia tia wana vrai chéri soko tozongi na mokili ya valeur mwasi ya malamu azalaki to bazalaki kotala ye ndenge nini kotala mwasi attirance ya bato lelo na nzoto inconscience mokili oyo ya bondumba bato ba confondre libala na sexe yango bato baluleli mwasi na nzoto balulaka mwasi na ezaleli ya libota c'est-à-dire bolingo moko boye bokutani na zando epai na biso ya lakate epai na biso bato bazali kolingana moboti po na raison moko esi aloba mwana nanga kobalela na libota wana oyo pe kuna ya mwasi asolola kuna lobi nazalaka na bana ya basi soko mokolo moko epai na bino bana mibali bakoluka kobala na sepelaka na ezaleli ya libota na bino babalele epai nanga wana mabala commission mabala commission mokili ya libebi mais soko tozwi na mabala commission wana yango fidélité alaki mais na mabala oyo ya commission te bato bakutani na zando chauffeur azotungisa motu ya patron za na voyage oki ke chauffeur azeko sakana na mbeto na yo ba sapato na yo azeko mekango na chambre na yo mokili ya libebi na tango wana bato bazeko loba mabala ya commission ezalaka na ntina babalaka inconité bakobalaka inconité raison pour laquelle lelo bato moko na lelo bazeko pesa mokili pasi bato mibale balingani babotaka bana bakufaka tant mosu pese d'ordre spirituel na note makile zebo soto anémique na anémique SS soko oya ze AS basangani bakomi kobota bana ya SS bakusanga bana na mokili bakobota bana oyo bazena na chance te ya kokola na mokili nzoka na maboto eyebani bayebi libota wana bazalaka ndengeni oyebi zena mabota mosusu ezenelake kuna bana wana ya mibali bakufelaka be basi yo mwana ya mwasi soko koti kuna lokolo kutiela keli yo kokenda okangola yango te okosibirela keli okokufa po bango balakela bango ndengwana elo biloko wana yango ezalaki ko permettre parce que baboti bankoko ya biso bayeba kofignole mwana na biso azali kokenda babala na kapoya ya bomoyo poya libela alors esika nini mwana na biso akofandela libela akenda nesika kolala pongi na kimia akomela mai na kimia akokolela na kimia po akeite po azonga po ntango wana kozongela lakate bakara moto akufeli mobali eze drame tolobaki awa zeke fo ebeta bayeba nini esalemi po nini esalemi mais lelo na mokili ya vrai chéri libala eze business bino boze bapantisango boyebi bato bakoma koyokana moto atali abinga nde na ze mwindo boye tu atutani na goli kosomoko abiyolo ko ze mwa motane to signer contrat to bota mwa ata de bato moko boye to pesa bango couleur ya kati baza ba chocolat basali yango contrat et comme normal na mokili ya inconscient moto moko na carrière na ye nana kokisi 50 ans te ma divorce 8 fois mokili ya ba vrai chéri mwasi pe azalaki na mobali mosale sili lobi elandi akangi biloko na bi tango nanga pe koki awa yo mosale sili nga na ko vivre ndenge ni mokili ya ben conscient mokili ya ba vrai chéri biso toki na mokili ya basi ya malamu mwasi oyo ye kosunga mobali contrepoids sans intérêt. La preuve on est babandi na ino na kibolenge mobali nanu ayebi matériel était nini ayebi kaka musala ensemble nde bako bâtir foyer na bam. Mais lelo vrai chéri azeko ya avec intérêt. Surtout ndenge to koti na sanza na bango ya bo ndokyo yo décembre ba vrai chéri bako sa bana mibali boye. Ozalaka na salaire ete moko jwa demande d'emploi ya kabelo ya mafuta kopakela ya jine sale
ezeko sala soko $185 yona no simba yango mobimba boite matondo ndeko nzombele tomoni penza esengela kaka to bengisa bino ndepo botalisa na malamu na bandeko balandi likambo etali phénomène vrai chéri ndeto oki boti ko epenglele ko moko ya kabelo wana yango pende mutuna na biso penza lisusu vrai chéri suki na ye esengele za ndenge nini vrai chéri akozana suki ya kabelo pe sika nyoso bozotalisa soki botalisi vrai chéri tokokenda na mwasi ya malamu vrai chéri akozana kabelo vrai chéri akoplake manzaka oko alion po ba deforaka nde mibali yango manzaka na bango ezalaka loko alion vrai chéri akozala na ba tatouage tolobaki yango vrai chéri akotia ba céleri artificielle na miswa wa ntsala moko batiaka on dirait ba zombie vrai chéri akozala apersa soko zolo akolata soko biloko matoi soko kama wana vrai chéri percé pena lolemo percé na lolemo soko aveko lo bas naza pour ça quelque chose wana vrai chéri moi si malamu moi si ya kitoko bongo lo poso ya vrai chéri ko sala bon mais wana nde mofate ya bango te mofate ya bango ozo komona penza moto mosu nduta esi ekati ye maboko kwa mbolongo balibati ya biseuseu mais amiti ya ka vrai chéri atambolaka na ba sengle alati ba fesse wana vrai chéri donc akabelo biloko wana ya bango ba vrai chéri ba chéri ya classe soka zeko leka fatika solo ya parfum sakatisaki bino botikali na solo ya parfum ba vrai chéri bango wana tina ba bus babimisaka kitalatala alandeli lisusu for de ten nyovi esalaka nde mosala epai ya ba vrai chéri basi ya kitoko basi ya malamu epai na biso na mokili ya ba conscient yamboise naturel mwasi wana ya baindo tolobaki aze contrepoids mwasi ya kitoko wana aze mosali aze na tango ta réclamer parité oyo basi ba vrai chéri ba réclamaka lelo te ayebi kaze mwasi mondele tango alobaka éduquer une femme c'est éduquer toute une nation amonaka ngwe pa na biso baindo a comprenaki que c'est la femme africaine nde afeyaka na éducation ya boindo yango wana na tango wana femme africaine wana azalaki naino na ekofena éducation ya boindo société na biso ezalaki na moins de voleurs moins de criminels viole ya lakate makambo mingi ekomi lelo tango ba vrai chéri baye na tango na biso ezalaka te vrai chéri rendez-vous na bango ezalaka na ekala esika nganda ntabe yali kuna zeko lia ntaba masole zeko beta manasi ya cure-dent wana vrai chéri te mais mwasi ya malamu okobengisa ye na bar te ata lelo bokokutana na nzela mpo badiaboliza systeme baboti bakenda kolukana balobi yango mabala ya commission ezeko nyokola bato ata bokokutana na nzela rendez-vous akoloba no soko olingi ngai yaka epai na biso goli koso yaka kotala noko te batata batonda mizaleli ya mabe apesa o mai atila onkeni na kati basi ya malamu na boindo okoya kotala ye epai na bango yango peko ekolakisa soko loloma yo mobali ozali aventurier ou pas okoye epai na bango akoesute te koyebisa baparon na ye nakutanaki na ndeko oyo na nzela asengaki ngai tozala baninga abengisa ngai lokwana koyi kokenda epai na ye te yango nalobaki aya kotala mpa na biso papa fanda wana bozwa kiti wana kokomisa bana bato badebranche te wana mokili ya babranche kasi mokili ya baartificiele te bana popi bayebi na bango biloko basalaka te soso ya kizengi baze artificiel cerveau na bango ekanisaka eloko te misapi na bango esimbaka eloko te baze baobservateur ya mokili baze koparticipe te na ndenge mokili ezali kotambola mwasi aplakaka manzaka mwasi atiaka parfum mais ozali ndeko mopanzi sango oyebi esika nini okokuta jara mwasi ya ndenge wana na atelier asalaka te mwasi atiaka parfum aplakaka soko manzaka atiaka kabelo ekita ti na loketo mwasi wana na wenze azalaka te soko aye na wenze aze na eloko mosu aye koteka marchandise corporelle wana ye aze na eloko moko aze koteka wana na wenze na bango
mais moi soyo ya malamu wana ya bokoko toze kolobela bokoko pesa biso ni image na ye la telibana na mututi na makolo moi si malamu wana mutuna kitoko ndeko na ngai ngala nzumu omoni soko tokoti zando surtout na mona kango mingi na Rwakadinge ba mama moko batekaka kwanga wana kote ya bitula bafungulaka kwanga moko ze komona ngo kotakata pembe kwanga wana motatikalaka kosomba ngote ezalaka exposé na nzinzi na poussière na beklaboussement ya bamai na bosoto yonso échantillon nkasa oye bombi baninga mosusu na kwanga yango wana esika préférence ya bato ekozala yango esika préférence ya bato ekozala mwasi ya moyindo wana mwasi ya malamu ya mokili ya baconscient mwasi wana abombaka nzoto nzoto eze sacré nzoto ya mwasi eze sacré n'importe qui akoki amona yango te eloko mwasi abatelaka na bomoi ne soki eze nzoto na ye te la preuve en est mobali azwaka dominance likolo ya mwasi soki esi adécouvrir ye basi ebele bazali victime azalaki na bacaprice mobali mpasi opesa valeur mokolo kaka mobali amonaki ye ekomi eloko pamba soki okendakenda eloko mwasi abombaka ya motuya ezali kozala na ye kibo mwasi na ye nzoto ya mwasi bango moko na biblia na bango balobaka nzoto ya mwasi ezali soko temple du seigneur bayebi pourquoi balobaka roi Salomon nde aloba yango po ayebi ndenge nini akutelaka la reine de Saba mwasi oyo ya malamu ya moyindo akobomba nzoto ne molato na etina se toze na bamaputa yango monaka ata mulunge eze kobala na nani la transport ndenge nini mais bongo ba veste balataka bajini balataka eleki maputa na kilo te bajini balataka eleki maputa na kilo bazo raison ya mulunge ta balobi mulunge il faut que tu moi mon pépé condition que la transport surtout ba étudiante ba maputa wane ko simba te il faut moi nini et puis aux appels à la mode nazalaka na université natangaki na bato bautaka pe na bamboka mosusu baarabe bazali na bamboka ya moi désert mopepo biso tozali nango baarabe bazali nango te mais bakouvraka voile tina elongi tina si nano bareklama te wana mokili ya conscience oyebi lelo bato basalaka mabe moto azoraisonne kokenda koyiba aze déjà na défense na ye soko bakangi nga ndenge nazali kokenda koyiba na kose défendre boy moto azolinga akenda kokosa aze pe déjà na défense na ye au cas où ça doit tourner mal nazali na argumentation oyo yango wana batiaka molunge biso oleki toleki bapays arabe na molunge te biso banzete ali mike ezali kocompasser chaleur ezali accompagné na mopepe bongo bato bazali na bapays désertique barabe balataka ndenge nini eze raison te mwasi ya moyindo wana akouvraka motu na ye po motu eze centre ya makambo ebele na bomwasi bango moko batalaka différence na oyo alati singlet alati taille basse azeyi mbwa babengaka bango lokwa tonde kobenga bana bude na oyo alati singlet alati kabelo déjà mobali etango azali kobenga yo abengeli yo na biloko mibale abengeli yo na biloko mibale po ayebi ti abengi yo ye pa milukeli makambo okomeme na ntaba ye pa kolukelo ankoro bokobomana kuna vrai chéri na moto bojwani kuna mais na mwasi ya kiboyindo alati maputa en tout cas yambo po moto abenga koloba kaka nano mama tango bengi ye mama okoya na lisolo ya botosi ekozala accompagné na respect okoya te lokwa po mais tolobi lelo ba vrai chéri na bino wana ye moko nano ti aze kotambola aze koyebisa yo ya kodécouvrir ngai te yango te la femme azo bipe mais bipe wana oka bipe sans arrêt akoka bipe oka 14 fois soko zepe moto somelaki zododo boke kosala makambo zododo yango to interpellaka tango yonso bandeko balandi
bakonzi ya l'État mokili ya lelo eze mokili ya ba inconscient kozanga fumuki mbangu eze kozanga conscience ndenge nini bato baze kotala okomona mokonzi moko autorité ya mboka afandi na concert fi moko alati biloko moko ba danseuse balataka wana na yebite aze ko balola biloko yango na sima ya mokonzi ya bato père de famille responsable azena ministère mobimba kambaka bato mais mwana moko moke obiso toyebaki tango toze kokola soko mwasi apesi sima na ndenge ya mabe et dégagaka ba rayon moko négatif néfaste okoki otala te mais curieusement lelo mokonzi oyo aze censé ya kodiriger bato dans ses apesi ye sima yango ye pas ze koseka na suka pe atindi ba mikala ba memelaka bango basaki jwa petit wana kotela ngai na motuka bato balingi oyo eze facile bato balingi oyo eze à la portée de tout le monde émission tosalaki mikolo eleki tolobi po nini pa ya bayindo makambo mabe fo ezala lipamboli oyo bato mosusu bakimaka facilement lelo soko poto chite soko lakisi moto lobi fille aze faible keba na ye na mokili ya ba inconscient otindi yende akenda pa ya fille wana bango donc opesi ya petit yo moto opesi ye posa kolia moto alingi eloko eze facile eloko oyo eze pete eloko eze lipama te kofele nesika kanisa eloko balobi eze pete combien balekaki wana na bopete wana ye moto ayebisi ngai ye ayokaki lisolo to ye alekaki wana yango mondele tango ayebaki esa bebisi ba vrai chéri wana aye ko injecter sida aye ko injecter ba maladie belé sexuellement transmissible oyo lelo ekomi problème pas ya bayindo po bala surtout soko lingi na mokili wana ya ba vrai chéri ke boko bala sida tik matondo mingi ndeko ndombele na kanti bande ko balandi boza ko landa tozaka ko développer sujet na biso ya vrai chéri pour phénomène wana ekomi trop irresponsabilité to ko simba côté ya ba autorité ndenge ndeko ndombele ba tukolo ba awa to bandina na ba parents na ndako parce que batu wana po bakoma na balabala mwana mwasi alati mabe ya mitiki ba utaka na bandako baza bano baza liberté azepa na ye mingi baza bana ya ndako ti alati azobima ole batelemela yo boyoke wapi zonga te ya uchubi ya evandi awa to koma pena mikolo système kaya ba wewa komata na moto alati nanu mabe tanga ko vanda lisu na moto catastrophe to simba nanu esika ya ba autorité na biso poto komi na constant eloko moko na niveau ya ba tina télévision likambu ya ba vrai chéri to éviter soki dans 5 ans moi si anjoto mikaro za lisusu batu nyonso tozoka te lisolo ya produit moko mutu akita mutu agarde taille eza yaka munene ezala sima ya béton tolo soki ya nini tina chaîne nationale ezoleka omona pe ba grand leader d'opinion bazo appuyer mama béton nga na yepa na yo pona mona ki bana basi mona nzela tala na ya pe na ba danseuse nanga na ba petite sœur bango pe bakoma na nini mais mutu azolo babongo leader d'opinion prétendant à la députée ambassadeur de la paix mais ba message ya bongo ezoleka ndeko ndombele botakisa biso nanga matondo ndeko na ngai ngala nzumbu biloko mosu biso ekamwisaka biso sote phénomène ujana elekaki awa na mboka oyo banani batombolaki yango mais bandaki na ba dirigeant politique te ebandaki na ba leader d'opinion wana ba musicien wana ba star wana balingaka kaka rang ya bana moko boy bango moko bakumisi yango bakumisaka ba petite à 100 kalbar awa na mboka oyo bapesi valeur basi balingi sukolata sous-vêtement te bayembi bango bapetita 100 kalbar basali succès na mboka oyo ekokamwisa te
mokili ya ba vrai chéri et ba situé ba mona ba école Molière mais oui et c'est koleka pe banango ba tu yango loko à titre honorifique biso ba petite à 100 kalba et ça les mina mboka oui bambwa bakata singa bambwa bakata singa bana baboya toli chatoli ya soke lali ekopola be kiri ba sala pesa tolia ya ofele mabelende tafunaka ngwe polisaka ngo mbango basali biloko bizangi tina banti valeur pour protéger bambe bana bango lelo bolobi awa ba leader na biso bakendaka kokumisa soko ba beton zeko leka mokili ya ben inconscient vrai chéri ndandimi bakenda soko ba pakola ye soko soko mafuta frais pour simer comme un béton na yebité et si ka toze ko interpeller ba dirigeant ya l'état moto ze ko komisa bato béton oye ye ko sala mosala ya nzambe na mokilo ya mosuni entre correcteur aye ko corriger nzambe auti lol auti paradis ye ange Gabriel to ange mabanga ayeko sa mosala nzambe awo biloko azali kopesa bilenge basi est-ce que basali étude nango lobi to sima lobi baoyo bazali kovimbisa batolo bapasoli bati soko bameshe na kati mpo bakoma banastu tosukaki wapi bameli bavitamine soko ba C4 ya basidatique ekei kokomisa bango mafuta na esika bazala na misuni ba développer graisse oyo kendaka ko linga motema komi na difficulté ya ko pomper makila ko bosana te tango bato bazeko kenda ko luka kokoma monene rapide monene na lombango ezelo kola ko kaka moteur ya 818 Mazda 88 to ba IST oyo tozeko benga ba kechawa o jouer moteur nango okay ko tia na épave ya majoris te aussitôt que démarrer moteur wane kozika et ko tambola te yango to komi na ba problème ya ba AVC ba problème ya ba mort subite oyo église a attribué na bandoki est-ce que moi si poza la moi si antina tozana eloko mokele kaka na mboka na biso ndeko na ngai mopanzi sango motaboya ka kobala moi si azena défaut physique tata soko mwana na ye mobale eko la kisa gorigoso wana ze kitifa aya non soko ze ntata ya kanda tuka boko jwa para soleil eko buka na nzoto na bino mibale soko ze tata ze na moi maîtrise aussitôt mwana na kabi mon fils NON na lobi non okobale langa moi ça ze na défaut physique te po nini po yo mobale ze mobimba oze na qualité. Mais babosani défaut physique est moindre que défaut moral. O weleri moi je suis na sima beto mazena défaut na cerveau. Mbeto na yeko sala mbeto ya bato yonso. Oko sala inutile pour bali moi ça zena défaut mental. Oh c'est plus dangereux. Défaut physique c'est-à-dire mon kileyebi yo moko yebi ke moi sinanga loboko moko et sala kate na kokina sungaka na tout a pondu na koki na lukele mwana mosala sungake mais soko zui moi ça c'est un défaut mental. Et la majorité ya baso bazeko kenda ko luka pompe ki exécution. Bati ya soko mon pepe ba kwado na libumu po tala bango a développer si ma beli bumu comme quoi soko muta beli ndikila. Bazena ba défaut mental. A commis l'assurance plus c'est nzoto que na cerveau. Akoye ba kolamba te, ayebi ko pangusanda côté, ayebi même pas ko sukola, ba sous-vêtement na yemoko. Et majorité ba impoli. Mais assez sûr na nzoto, soko boye lelo, ndenge kaka zeko bima pa na yo, yamba koma na kwen wana mobali mosusu alobi yaka. Ba jare ya basi ndenge wana ba kotiaka ba bande hygiénique na bango utiliser na se ya bambeto. Défaut mental. Eloko ya ndenge wana ezaki biloko to condamné to la kisabango scientifiquement biloko bozé komela et ko sala nini dans les jours à venir. Mais à la grande surprise moto ya edikaka masse na balo yembo ambassadeur de la paix moto yantina
akeya lobi na yoki sango nozo ko komisa bato ba beton omelisaka bato nini dirabole ezaka biloko bangulu danger na ngolobi pasi na biso ba conscient pour lobi tango biloko wana ko pesa ba retomber nango ba cancer ba mort subite ba tata basi ba noko ba mamaleki ba ko kangema bandoki mabote ko panzana ba ko ignoroke to kendeki ko kotisa biloko moko na nzoto na biso oyo longo banakite mboka ya ben conscient mboka ya ba vrai chéri mokili na yango wana matondo mingi ndeko ndombele bo soulever eloko moko ya défaut wana nde to kolekisa pe message oyo toza komona eloko wana difficulté za mingi na ngambu pe ya bandeko na biso oyo kobenga yango penga défaut te kasi manque ya mélanine na poso na bango mélanine bazana yango te oyo bazali ba albinos to bengi bandundu bandeko na biso wana pe mingi ya basi bazana ba difficulté ya kobala bakoya ba présenter bien tango kaka obaluki tolingi mwasi wana te aza ndundu non ba parents bosunga bana bino aza ndundu aza mwasi soka aza na ba qualité na ye bizeli na ye malamu pona nini tazwa chance ya kobala en passant peut te féliciter pe moko artiste munene ya mboka oyo abala mwasi na ye aza boiteuse lelo basali sur plus de 20 ans ya fidélité bazali eza pe sengo mingi bamiyebi esika oyo bazali donc eloko bolobi wana ya défaut wana ezali très capital bauti kosala biso sini kuna na ndeko na ngambu ya machine tokomi kokende na suka malgré l'émission oyo ya biso ezalaka na minute ebele te so tozali kokumisa beton na babirin awa tokozwa ata 2 heures du temps oyo ya biso balobi toso débordé na passage na bino na émission oyo par rapport ya nyonso oyo tolobi bokoki koloba nini oyo ezangaki bino koloba te kobakisa nini na bandeko ya mbote to kwa ko désannoncer émission na biso matondo ndeko na ngai ngala tokoloba na bandeko balandi ba différencier sexe na libala ba différencier vrai chéri na mwasi ya malamu tout ce qui brille n'est pas de l'or bingala yon se zewolote ba ça la comparaison ba yilo poto balobaka comparaison n'est pas raison mais biso to zongi c'est la kabango pour aboutir à une raison il faut comparer soko babi ngai na ndeko ngala nanyaze mwindo tu nanyaze moi te anko sukoma moke il faut pas comparer ate ndeko ndombela leki ndeko ngala na moi te wana po ba comparer donc tant balobaka comparaison n'est pas raison et ça dans un contexte mosusu mais pour aboutir à une raison il faut comparer basa la comparaison basa la rétrospective bo zongi ya sima ya makanisi tango yo mwasi azalaki naturel tango mwasi azalaki mwasi ya mibombaka mabale ezalaki ndenge lolenge kani mabale ezalaki ndenge nini tango yo mwasi akomi artificiel ba pompe ye na sima ba pompe ye tolo mabale komi ndenge ni mabale komi business na bambebo nyoso basusu bakiki oyo bankulula batia soki eloko nini lelo mwasi soki azangi tatouage aze évolué te mais batala société ya basi wana ya kabelo société ya soi-disant ba vrai chéri eze société ya trahison société ya infidélité société ya ba divorce et pour comprendre lelo libala mariage civil et yemingi na tango ya ba vrai chéri wana ebi po nini bazoke na mariage civil communauté de biens mokoloka ke bebi ngwa ko hésiter te basongi na commune kabola biloko kabola bomengo yango ya yelaki libala elongwe na sens vrai complémentarité libala elongwe na sens nango oyo tata mokeli asalaki bato basangana ndambo basali moko oyo bakotambola nango na mokili libala ekomi ko envisager matériel mabale ekomi intérêt mwasi azali kolanda mobali mpo akolesa ye ntaba mobali mpo alandi mwasi mpo na pompe exécution wana petio akoyoka bitungula ekosala nini ye mobali lokola ezali na posa tungulaka bamama moko ya mayele te oyo balekaka na télévision mpo bazalaka mayele te
yango bako ya na birin ba futa kape mosusu salaka soko abayi ko louer soko tele wana na bikalbitu sa wana na quartier 1 po kendaka kokomisa batata ya bato ba birin kozanga mayele société etamboli na anti-valeur mobali ya bengi mwasi pokaka basangana na ye yango ze komona ba réclamation mingi ezali na be mission yango santa boka kaka papa komaka soto matina mbeto alali bomba mataka na mbeto po basala kasi ba mataka na mbeto po balala oko kaka moto mobimba butu mobimba musala kolala bongo butu musana ngo yakani butu eze ya po ya pongiti po nini ba réclamer bongo po ba komisa butu wana mobali akoma ko mpakasa banda mataki akitate oze ko diminuer ba chance ya bomoi oze ko réduire tango ya bomoi na yo e ba bosana te po nini torobaki basi wana ba frère chéri ba kabazoba relation sexuelle si sakabato mayele talaka ba réaction na bango ba soso ya ki dengele basé moins intelligent excès na yango bakomaka kobosana pamba tango ze ko tala comportement no monika c'est artificiel bazonga na femme naturelle mingi lelo bazé ko comprendre soka ze na posa ko sakana abandi na ba frère chéri asakani soka komi na posa à reconstruire vie asala bomo yasika ayena mwasi ya malamu mais pas si po ezali okomizo la maladie oyeko bomanango mwasi ya malamu neteni ya boyindo yango wana tout se contenir, tout yeba ko se contrôler. Vrai chéri, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Matondo mingi ndeko ndombele bozala ki clair que tout kila bino tana bino penza ya kolimbola na bandeko balandio bazai ko bazungunga ya kolanda biso kasi to ebite bazangi mituna te bazangi pe makanisité so boko ko pesa bango numéro na bino ya téléphone to nzela ya singa po soki makamusu ezali bakoka ko atteindre bino lisusu na bandeko balingi bakomela biso to soko mituna mise plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 wana badwi biso mbala moko na nzila ya singa matondo mingi bouti kolanda wana invité na biso oyo toponaki na mukolo ya lelo na kati émission na biso mabe ya mokili esika kani tolobeli phénomène vrai chéri bomesana kolanda biso moko esika to dénoncer kama mabe oyo etondeli biso na société komi plus ya ba anti-valeur que ba valeur mais lelo to préféraki nesika biso to loba na sujet wana ndeko ndombele bazala awa basili kotalisa oyo bakoki kotalisa na oyo etali penza likambo ya vrai chéri pe mwasi ya malamu po biso to zawana te pona kotombola mabe wana kasi to ko dénoncer mabe pe to laksi lolenge ya malamu oyo esengeli kolanda. Donc bandeko basi bandeko mibali baboti bakambi ete ya bino bozwa mayele mwasi kitoko lobite oyo asopi ba mesh soki ndenge nini oyo après une semaine il faut changer soki ndenge nini yangwana bozana ba moyen limité ekotinda bino ba kindumba oli oluka bosala misala elobite mwasi po azala kitoko il faut créer pembe azala choko elobite mwasi po azala kitoko il faut azala munene o eza naturel te aluka créer munene na ndenge na ye qui te dit que ndenge nzambe to tata mokeli akelaki yo muke akelaki yo kitoko te donc bisika nyonso wana oyo tosile ko simba ndoko banza mobianga mina biso bazalaki clair to ko bakisa penza ya mingi te ndepo na lelo to suki wana oyo bazali na makanisi na kotala sujet oyo to sali mukolo lelo na kanisi ndeko ndombele basili kopesa numéro na bango ya téléphone bo recontacter bango kasi to laki bino to kozonga lisusu na plateau na biso pona koya kolobela pe ba vrai jo po ba mama esika bozali bolobi bosasi biso kaka mais ndenge nini bolobeli biso te to kozonga pona phénomène vrai jo to ba soki vrai jo ye wana apakola rouge à lèvres apakola ba poudre po ye wana mobali mususu vrai jo ye wana pede omoni ozo mituna ona moni mobali to na moni mwasi mais wana za affaire à suivre pona lelo to suki wana kimia ezala mabota na bino.